On a douleur. Douleur, na oganga. Batu babi mais Bilal yazo ganga kuna. Babi supporter. Au moins le bon on comme makasi. Soko umelaki. Yenga opola na kati, bakati opele bon. Na lelite mena gangi. Na le minu na façon nyonso mena kokite. Na zo lela te na zo ganga. Biso souci na biso eza ba mikolo boye tozala na bango pembeni. Omoni biso tozwa elenge ya kosala musala oyo po bango bazala po bango balakisa biso nzela. Ça c'est bon. Alors esengo na biso ezalaka tozala na bango. Ozomona tango bango baza ezozala plaisir na biso. Ta oyo kulutu azana ngo oyo eza eta moko ya pasi. Alors na yango na opesa ndeko nga leader Amisi, merci beaucoup na geste. Batu ya modèle wana nde tozana ba. Vanda leke na ngo lubi bien. Na kontata na munoko wangu. Vraiment. Ngapela lubaki na bango ngala lubi. Bo sala ndenge leader Amisi asali. Afinga kanga mingo kuyuki tele comédie anga tambula kala makulu. Sokulu tindi de ganzip. Eusebe. Nicolas Ongele va faire la kaka. Oh, c'est-à-dire? C'est-à-dire que la zone la terre. Ok. Quand tu parles de la terre, Lucas, moi, tu as parlé de la bouteille. Na vanda na bo. Ah, mais le Facebook peut sauter les teurs, non? Moi, c'est. Na lingite. Na vanda bo. Obi musape soki na zokite lengela. Na kosi. Musape soki na zokite lengela. Mena tianga se zoki. Tanto le bagay. Au sali jubilé, maman, moi, si na vie na yo ça. Na pemi. Jubilé peine. Ah, oui oui. Maman m'a fait marier de gens mais qui est là pour le pemi coco. La yebiso bien. Musape se zoki. Na omoni moko ezoki. Na boyiso o ezoka. Yoka. Te na bina ko te tika biko za ko. Tika biko. Tika ko. Mama, if Ipa. Love is crazy, love is funny. Nautaki kosala annonce ke na kozana Paris pour la délivrance ya bato en privé. Nazala ki pe na France. Bato ya ndenge na ndenge bayaki. Bato ya autiste babiki. Bato ya ba blocage babiki. Bato ya ba maladie babiki. Bino moko botala ba témoignage. Na mona ki kaka na annonce nega lobeki ke na kozana na Paris. Donc l'air na moni yango pona kende na ba église mkonyo surtout. L'air suku na bayaka na nga basala na bango eloko moko na nga ite. Ezala ki privé na yebo e ba yambi biso to vandi ale moko akota nga ngonga na nga koki na koti pe. Oyaki ndeni tango ati liboso ba notambola bien. Na yaki na begi ndenge na lobaki. Pe na tambola ngo ça fait déjà plusieurs années à peu près 12 ou 13 ans. Mais si on a zo bimasa begi na wutu ku toilette na ke na begite pona ndaku na nga moko na simba bakiti pona kende na toilette ba problème donc banana ya poto na zalaka na ne sengote na sepelaka te libale lengite après ba délivrance libale comme bien comme na sengo na comme tout les sengo même ben na moko to na yinaki ye donc siko vraiment olingie makasi na lingie makasi ba mvutema nyoso ba boakela ki biso kwe na mai ti siko na bandai ko boite mais banana ye awa lelo donc na za ate ndeka ba lobaki 2025 te yanga na bien mo fait ma peine à kangia l'église sous ok pour kutana même na pasteur o mona ke bazo kambika yo o kotate donc na bayela na ngai donc ya lelo na ye donc pas Moïse na mona ka na télé ba publicité donc to ça na ebo farafa donc asali makamine pour na ngai gloire à Dieu ngai na yaki et pas ya papa Moïse pour un problème à misu ndenge comme vraiment aveugle surtout côté à gauche na zai comme on a presque pas même lunette dans la degré makasi na sima na délivrance na moni misu très bien même sans lunettes nazo mona liso ya gauche ndenge kufa na mona parfaitement nzamba papa Moïse azo lukumu vraiment azana nzambo ya solo kolo yeso apambola ili sabakisa susungu ya ibele na kati na ebo hésiter te azaya nzambi amen. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Là, c'est beaucoup plus en profondeur, on va dire, par rapport à ce qu'on voit dans les églises, qu'on fait, ce qui se passe réellement. Et là, avec vous, c'est complètement à l'opposé. Là, c'est beaucoup plus profond, on va beaucoup plus loin. Est-ce que les prophéties, c'était correct? Bien sûr. Et les délivrances, c'était bien? Bien sûr. Et comment tu te sens après la délivrance? Non, je veux dire, je me sens bien, c'est bien, oui. Voilà, merci beaucoup à vous, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci de m'avoir accueilli ici, et je vous souhaite beaucoup de choses. Et j'espère que les gens
viendront et comprendront l'importance de ce que vous faites. Pona ba oyo bazwaki makasi ya koyate na ba délivrance utai koleka bo banga te na kozala na bino lisusu na Paris à partir le 9 avril pendant 10 jours nazoya lisusu na Paris na koyamba moto moko na moko en privé moto na moto akoleka na air na ye pe na jour na ye bo benga bo pesa ba komo na bino pour batia bino na liste ya délivrance contactez Maman Thérèse Matondo nazozela bino na moto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news de Sato et Babango avec Yves Ipan, tous les temps défaut là, avec la série. Continue toujours dans votre chaîne super promo des 140 ans. Voilà, nous sommes déjà avec Coco Bilali, l'artiste de mon pays, tous les ans à Togo sur la Ebele, après Magambo Boyeba qui Botalaki, Nini, c'est pas ça qui, Lelo remède quand même les alliés, Nzamba Songi à travers. Mokoya ba comédien mboka na biso leader amisi amekaki na ko boka lisu mopanzi ya Coco Bilali asali o esengaka sala tokoyeba na ba détails nyonso to awa nini vraiment etindaki ndeko na biso pour qu'il azala motivé ya ko sala acte o asali pona ndeko na biso papa na biso ya na biso papa na biso aussi donc j'allais dire comme ça Coco Bilali donc je crois bien. Merci na maman Emily Mamote mais tous peuplés à mettre maman Nikelemba Billy Vomuka Fondation tous sont ba vivre orphelin mon ami qui c'était mon fiti Poupon du bon la Canada Bambo Tebele Jean-Robert Kalala les savants de l'RDC la force qui est motema il y a maman Nicole maman la parfaite dans Paris merci na assistance nayo merci na assistance nayo Sundiata Maniata l'artiste voilà to pe simbo de pa ya Coco Coco, bonne santé nayo, si quoi par rapport à ndenge zalaki le beaucoup disons marame belé si quoi ndenge bon merci son frère so là bas on a tango yemo leader amis nana simbingate et qui makasi OK mais banda bataki sima c'est quoi banda donc calme donc misapi yango na zo bouger mais les bosso yaki pour la chabo yaki affaire. OK. Donc, banda batenga sima la moni penza que c'est très bien. C'est très bien. OK. Et ça la mangi ndenge pour que leader azoya à charge na mamunyo soto tout le monde a au plâtre tout le monde a sombé le téléphone. Et ça mangi ndenge nini. Ayaki ndenge nini beta sur histoire ngo bon merci. Pour que comprendre. Merci na comprendre ndenge tunnel. Amis a vendre la fête. Pas la biso. Pas yemo major bisadi. OK. Bon, chaque voyage, je serai là comme il a reconnu, je serai là, benga. Il y a tout ça là, moi, et là, pour yo, moi, il y a mis ça, ça va tout à il y a bengi net, yo, moi, OK. À sali, au sali, le rodé, ici. À du pays, à rouler à Pessio, aussi, mine de l'autre. Bon, tant que benga, ginga, à Kendeki, là, la comicuna, habité, vieto, oh, du bon, du bon, l'habité, la Outaka Day, mère, moi, pour filaki. Talaka foko landa pe bani ngo ba kufili na kendeki retour na jomba lokwana yela kinzela chopi chassi mo kwa noire ya laki wana nga yebante na butu na juna ni ajango le na nyatango na ke ubeta na ke ko ya la terrasse na beti sko ni boko na borniria ya terrasse na chombo ba kabela kinga pa ya jika mo ya ki pa ya zolo ka kuna ça qui est chombo mo ya mkose ya nyoso la terrasse na bando luka chombo koto passa liboko na koti liboko ti la kata terrasse mais na mona ki penda kete na otongo sote na sundula na ye parler na bando ganga ti lupango bimba ba oyoka po ya kila ba 5 heures on a douleur na oganga batu babi mais Bilali azo ganga kuna ngabite na zo ya na komia nani ati matokola Thompson na kwei yango nde sali na déranger du bon bon na yeba rapete nga mona ka on est black neti dérangement mo ka ya mukebo akela sombi bakisi la pharmacie na sombi pomade ba l'accès kinga na zombase na yebeta nango 3 semaines na zomela ka bakisi mais du boko zaka ya vimba azongi supa misubo amisa butin iboko eza ebukani afaditi na yena nga pe parler tolien na ye lokola omela kala nga suboki te asombiji viotiki pela boki nga bete la mela asute asombiji sombeli nga vitalo na melio anesili na lingi na ya $10 à vivre oyo
place ozo somela kisi somba kisi na tongi pale tongo na ngola la muki comme d'habitude pour la bouteille zoboya sans seigneur so la lela liboko zoboya na tongo la vandi pour toi na vient la vient makala OK oui gogo et gogo makala ya intense azali kola mba moko Alexia bengi na takara vanda gili banda bo vient makala ya bilali Alexia bikima mbangu kuna la bsobolo et ala mutu moko ayo joyo kuna buke l'hôpital ba tiasima ngala kasadi comme mutu mususu alongwe pa la ti papa ici nate kama comme kuna boba kaka les doigts ya miss vieux ebi ndoko ya to damena ngapela fona twa solution ali bokolo to lesi nini siko hôpital ba tiasima ezawapi to kanga photo to tala le boko na bacha yo simamba la moko ngabite na kintwa na prince kasafu to juba moto voilà c'est tolé to juba moto tikintwa to comme la kintwa courir kintwa za entre Shabana Gambela ma poto comme yo la boye poto ma poto kintwa di courir zate moyeba kanga photo moyeba kanga photo yate totali Mr. Moraza qui wala sa kala kintwa habiter na accompagner bino ti bandal OK accompagner bino na CB koso OK accompagner biso wala tikuna to komi una ba vedete ba tutu ba yambi biso wala boy pa ba petit moi montana bango ba pesa ki ba miss pe te yo comment to yena yo en tout cas ya mukile baby partout donc bato baza kwa ba mama ba osala ba mama ba sombe saka fofu mutu ako kabula bango fo ndeke za netre ba chambre fadi bato ba la tina bo hôpital biso to komi na hôpital mutu ya koyamba biso na pied prité mutu akela kisa biso place asa kate prix na $70 mais yo to yeno nzela moko au kate prix de or que ça déjà bango prix ba lia kabo ti to solo les sili babina nga kota akoti na chelo boko na machine bakangi liboso likolo awa besili babina nga champanzi bo champanzi bakangi suswawa babilongwa na longwe bakeba sunguli ba photo babotana omoni ba photo ya kuna katanda pokala mibimele ifale na bimana te kozongo bon eza suna tina te te kolakisaka na bato non likambo za te lokala liboko sima yango ba moko ale babi supporter obindeke yo sombaki pomade soko jui shock lingo chaka glace olinga to chaka ba pomade obando ko masanga omolo boko ndenge ko makasi soko umelaki enga opola na kati bakati opele boko ena yoki boy babi to ko benda mo faut supporter likambo te bosala olela yo bangi tango na lelite mena gangi na le minu na façon nyonso mena kokite baba do benda ba bendi bala ba kisi la bango fini na ba awa tu ya ko vimba ba zolela te na zo ganga te sili douleur l'air ba sisi ale bo wala skoyo ba tindi déjà monga la bango amisa pesi mbongo ba kesomba ba bandi ba nini biloko tu na pharmacie allez donc déjà c'est pas bon ça qui déjà ba banda ngwale ba bila ka chalo boko tu na chebo babando cha ti esili toye surprise ya eloko na yeba kiango te OK et c'est là le même jour plâtre ba check yo plâtre esili to kende na kasi ba to koma to longa kwa ba 11h donc ti to koma ba 12h 13h to longa kuna to ko koma na flat pa oya biswa les amis pa solo 14h OK to ju kana bo to bimi abili photo comme on a parlé na lukilo ata combien pour sauver pour la rouler na zongi to yebiso mbale ale ti flat pas major à côté d'andam abi $20 je sombaga moi le roi olia mais kiss kolinga te okataki po batu tu ba yebi ke yo ko yaki ndenge ba yebi la ki ndenge ozala ki mutamasanga ba yebi ka kwa omelaki yango ala ko koya ngabi yaya na ye pa ino na medini
Et ça pour le bon côté. Nazo ya pas non, na omelani. O te ozomela secret. Ngabi boke tikala la tinate. Zéro année ça na mesa. Et là ça que soko continue na masa. O tikala zéro. OK. To fande ti a $10 a peka. Abila ngam la bengi yo. Na ba bengo chaque tombe. Soko moni lo ka oli zate. O bengi nga na bengi yo o yo jumbo nga oli. Donc to fande ka bo. O cadeau yango on a bombé la kiyo appareil yango la carte carton l'écouteur ba chargeur makambutu abi vie eloko ngala pesa na ngayo mbongo te omoni mbongo la bimisi ngabe la moni na pia mbongo te même oyo na pesa yo mbongo mobimba ngo na sepeli ngabi merci na kaniso eko yaki na ngokutu ya ndengwana mais na Dieu le romo makasi na yana palais na penser boko kaka tangu to c'est ka bi pesa merci to caméra télé na pesi merci a dû si bien mo atiaki a dû a boaki mais na la te ya so bapel ndena zao so tali ba numéro ka ba Paris OK na kati ya biswa wala kini na kasi na numéro encore seigneur ya Mao ministre ngao binza ba danseuse pa wera Mao wera na ministre ngamo mete Mao moko so ateka makaya bwa na ni susu do so 5 personnes pas automatique na la raté chaque soir donc benga mais asalinga bien na vandaki na yo ka téléphone eleli ser mo bengi to causer abi yaka pa kende pa miss na tindi le mo 50 pona olia na pesite oyo zakara na sali chopo ya golia ngapela la miss abimaki na wala poko la téléphone ele koko sera jongi ndako yaka yako jombo ngono la kepe ko da 50 blaga par oyo ya miss asali na baki nzamba pambule et puis zolo pen sous nzamba pambule po ayaki na bakisi na poto ndenge to yebela ki ngana ye ezaki ka moi choka mke et aussi là en tout cas ayaki na bakisi ti na meliango mais orke le roi choc ezaki ka ya buka suka la wesengi na tibachaka plata. OK, ça c'est bien amisi asali tout en tout cas la pesi nzamba pambula ye apambula ye. Mais bandeko balobi koko azalaka un peu négligé na babiloko mosusu mon téléphone et ça la même pas un mois et que bunga est-ce que zo battre lango pena jalousement ou partout autant bo ça la nango to ça la ndenge ni parce que aux Android. Merci. Les boye beaucoup tinga la mwa na maboko tu deux ans ngote hein te na sakino ngona maboko. OK muta jonde e obunga ne sola kina déplacer na nganeti na koma na ko wana na tuda tela ndako oh mais faut tombola no za rien malembe ko wana za ko mo futi ndegola ngatele mi yebi na ukena ngo wala mwa gidi babo ungo sombe loko pose wala bantu ekei te me babenga ngo portable likamute faut simba na maboko faut tamona bo kopo yango na lobi na minute oboye beaucoup chango na maboko. So bon so appelle Kodjo Keboy, appelle me côté na sima. So ke côté ntango na yaka la bimisi na benge ngabi limbi sa mesa la charge. OK. Ame koma. Kongo sikoyo. Oyibi valeur ya WhatsApp. Wo sali na WhatsApp, nyonso. Facebook, nyonso fungama. Ah, mais là yebi so yango ala tsiko la zo la la te. Mikolo ngene fa fela kum kaka. Oh, c'est-à-dire que la zo la te. OK. Angola ba ko benga Afrique du Sud, Canada, Belgique, Londres, États-Unis. Là où yebi so makapaso. Babi je va dakani. Ah, wana ka pona Android. On tala ba souci ya baba kamwala te ko toucher ko te wala te. To l'excellent monde. Te yalo ka pona Android no ka ko. Yango yezo sala pona sala. Ah, black te yaya na bunga babi me to luka numéro to luka to twa kate obi to monyango lokolo ndoto ngabi na kufate na za mutu plata to souffrir mutu oya kotombola sanga kate. OK Maison Awatosa
chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nemoyebi te yaka tokisi na metro chateau ngutia bakayau awa ozomona okimbondo olalala jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bina libula metro biso batalinga koloba nini tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sikoni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka na tâche. Tozolobela makambo ma tampon ba maman ba bébé belé, ba maman bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza, awa na Château Minaye pour na kolongola ba tampon ba maman, ba nduka ba maman oyo baza na besoin osala taille mpona kokitisa mabumu, ba maman oyo baza na besoin ya kosala ba forme kalingi azala na tolo munene, alingi azala na nsima munene, ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Non yozomona te eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sine kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo apoli toteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka ngo légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo ngo kala awa toza oya tena ngo Nicole Malonga na pesi mbote na ye moko mutu asali polo sala. Voilà. L'idée la vis. Amisi. Ce qu'on va liboso ça na téléphone ya Android ou za WhatsApp pour ça la pena ba application sont bien aux ari nango perdango na zala kinango. Et aki moi mobulu moko na balabala menace contre moi. Ba ye ba bending ngango kana ndega discussion wana ya boye ba yibi natiki pepo eloko moni mutatu te natiki suka nango le ba keteka kaka bango mutu batekaki ba bimisi seka bo eloko se batekaki na osani allez oyo siko ko ina terrasse yango siko ba pesa inga pa jika bilele vembo kwa boliti bo tena nga avanda na France ana ovanda pa zolo kuna yem tapetsa inga yango siko na dwili shock iko ila terrasse. OK. Mais siko koko obi bandeko ba bengi ebele bandeko ba sepeli parce que au téléphone le logo mo sona WhatsApp mo sona batu na bangola presque partout ba do benga. Mais siko koko ebisa bisonan batu ba yibi opisi na identité ya kwiti na to zana bandeko no pe ba artiste comédien beli na sona bango. Besi biso soki batie mutu plate na loboko et ça rappelle ba condition il faut respecter pour que le boko na yo ezala kimia parce que ndenge za beso kotisi mai na kati le boko na ko kopola et voilà black fait soki pe osali ba ventir moko boye oza susu maman na problème ko leka ozaki na ngoli boso à partir ya plate na zo monde mais besi biso koko amela ramasanga atlingaka moi vie boko ya kuzonga ba minuit ba heure mo tardive. Est-ce que koko atiki vi wana bien que batie plate est-ce que atiki vi wana? Merci. Bah bien. Bah pesa mutu conseil li ekotiawa et yena cerveau quand même. OK. Ce qui conseille l'équipe mingi na mutu et bimaka et kotiawa et bimiao mais netinga tina poto bazolo bakaka vie et kama masanga ngabi te senatika. Au monde d'azao. Nalobaki enfin la leto kata tseleka te ponza mbaza ezamai nga mo opera mona kete ba perte le kitro
les deux ans, ça, la bimi, laquelle a tombé à mon yos. $100. Et il y aurait des choses. Bon, les peut-être flattés à la carte, on a un contact, il y a un monde qui s'en va, il tambola qui coûte. Hein? Na grâce ya mama wana. Tango la tuye, a yepe, a moni pe la te, moto fona doser. Place wana na longo la ke. Na lobi mabe na yete. Na bangi to toucher po wana ta. Mais na lobi en repos a changer kanga. OK. Zolo zolo tunye ko tozala ka wapi. Po ya o changer nga moto. Mais loko nzamba linga ki tozala. Satana loko alingi na yete. Na ndenga siminzela sai. Omoni ko kanginga babuto. Mais soki yazaki. Yomzonga ko kanga buto. Mais azalaki na ba bien na ye. Koto lobi wana. Ya ko tonga ba iner, soki ba 0 soki pe tongo talele ngala ba. Natika. Na loba vi wana ya ki mabepo o ngala kutana na ngotangula o mela masanga. Ka kutana ba sasa ta 3 fois. Chance ka ba kombo to sala. Les gars de Bitel. Balobika obiki po zabilai. Poto yebi. Soto yebagi ote. Balaxi pe no money de ndo la lia. Allez, nga bona étudier nga. Nazo chavi na danser. Donc koma ki lo bala beta mi balé na ngala moy. Pour que kokila continue la. Neti de la lia. Deki balo bio boy. La vanda kala ba bale. Soko ni comme ça beta tout. Ata 20h 19h. Ba mama nga ba ngwala ba telemiwa ndeko longa kubali ngake ne paite nake lukani kutu ba lo baranga te luka mo tsimcho tsala pale na bute na vanda na boy ah mais le Facebook peut sauter les teurs non moi aussi na lingite na vanda boy obi musape soki na zokite lengela na kosi musape soki na zokite lengela mene tianga se zoki siko na zoka so def. C'est bon, vous vendez boy, ça ira bien. Moi, si fois ça la pembe na yo, on est le vide ka, on est sur un zagite na auto kango bouton. Ce qu'on a ka oh, ngana zawate. Mutu soupa za pembe na ote mais madame azana yo tongo midi pourquoi kolamba kolia? Ce qu'on zo lien ngeni. Na kolia dali ande. Na porte ba restaurant ate. Ya mais restaurant ça cher par rapport à biloko. Les camboté prouvé comme on ngo boma serpa. OK. OK comme bo biloko. Boma serpa. OK. Prouvé à paiement. L'autre doit pas gagner. Tu mets na Facebook sur tu peux le tout aux moi si. Non, là les autres doit moi c'est la Facebook. OK, le doit ya zala ki afanda bo ya bo eba. Marque mo na ndenge li boko na ngeko. O sundula. OK. Tangu so dinga ki o bo kai. Mais les autres moi si moi se présenter pas na yo na cadre pe ya bolingo bozonga na bolingo pe na moi c'est pas lingi na bolingo sola ye lelo awa ye mo ngabi koko bilal na ngaka e ngana lingi pe to vivre na ye aye o boye papa zonga mkomso tuna mtuna na lala na kanisa na tuna nzambe le pona ngapenga la lobaki na pema tolo bagé o sali jubilé mama moi si na vie na yo ça na pemi jubilé pena ah oui maman ma pema yo déjà meki eloko polo ba o pemi koko aye biso bien musapise ezoki na omoni moko ezoki na boiso o ezoka mais lelo telobité na rojo on a comme ça mon canon ah ils allaient le moment malam parce que j'ai comme déjà avancé fou maman dans la pembeni ceux qui paient ils allaient bon ils allaient le moment malam mais toujours souka na point au lobaki au kutani ba criminel parce que bana ko mena masanga un moment donné au tikaki au zongeli au tiki mais au zongeli nakati yo merci nakati yo ba o donc ça masanga zabara lelo ben singa fini na yebso ke la o mela nga secret o te biso to linga so ko meli o travaka bien o boni donc ok pa ya kowe mwana mama linga ye ko tuleke la ngawana ye tango komika na tongo apeso mbongo aolia je mela na mo siko na to msinga masa est-ce que ngaza kila yida masa bino moko ba journaliste mutu botina ya wala o mona tango so wala kuna na wala baswani so ndiata na bilali ba ko finga poni ni ba mobo bi misila ka biso botuna ka biso yango provoka makap ya na kosi donc sur la dit bien ils a ba comédien bango mo ba zo ça qu'on a vu ma ça comédien te bino ba cameraman na ba producteur OK o lobi OK yo moni na muto ko lo
moto esalaka donc yo yeno pela tête non normal yo normal jamais tout le monde voit mais bimisa scénario lobaka mwana no ye wala fandi wana ya mobali atosaka yo te kasi na ocréer mbamo yo kasi na za comédie bozela la kanisa yango za ya makile za kwa tonga net ndeko langa tsundi atafandi wana ya biso za tonga mais comment ba ko yo bino moko mais comment ba ko penser que ceux qui omeli ndo jouera bien non parce que on s'habitue na façon il est na bango ba mona ka question na jouer na bakisaka implice vous comprenez na bakisaka implice na wana film Jackie pena Jackie Chan Jackie soka meli ya lango nde ya beti batu sikoyo nde na batapoto ba bifie dossier donc na koma nga au monde na fandi bo so la bimi banda ya yebi bimi ka ato kutinga na baru OK on m'a pas mula na mai na pembeni surtout jika mo la poto bilanga bilani ngaza ki grâce là na minicho yo na tikala sona biloko wana te na melaka boki te JP Bilali komela kango mingi te po epesa diabète abi na ajo to okomina ngo so continue na ji o to diabète abi mai ngaso ya tala butu lobala sombi la ndeko langa nko ya mili menga bona sombi mai la vandi na na ome donc les asona les tomba mon côté est-ce que komela mbondo soki ba peso sikoto bimisi bible toti awo koko Bilali plus jamais dire na monoko na ye la Bible au sauter Bible nalendo sala mote tena bien tout la Bible au sauter to sambondo moto ba sauter Bible o ya yibi no ya azandoki o melambo mengala zandoki te o melambo na bina na jamais na komela lisusu po o sala ngo ka bondo na bino kozongela lisusu na bi yo kende soko moni mukolo ya pare bungelo ba kwiti elo ka suka point ya suka na pression yango to retenir yemo sibiso soki tomoni téléphone eza sute azongeli oui te wana azongeli OK lelo basuka la père voilà tozana leki na yo Sundiata Bilali leki no Sundiata zawa moi liloba moi muke Sundiata pisa pa gafana on a dit soko pousse na voilà Koko omoni leki na yo to suma nyata yo talo le sali ndengeni to buma la kala omoni na ndeka zali na yambile mutema moko tala ka yebika ya zala pasi kuna me alongo li makolo aye tala isaki tokoto donc plaisir pendant ma casse la casse na ba comédien nyonso muto aye tala ma bango mibale na mutali boso ka senior conseiller mutali mibale sai donc na sepeli bazala bolingo la ça c'est bien yeko to azali kitene na kuma to aye famille libota voilà Tansu, un mon a gestion de konayo leader à Miss Sali, ya kosunga na téléphone aussi plate, ezaki passe ezaki ya loboko. Comment on a vu na état oyo, bien que toti matanga ya de konabso Richard Mukoko, toti quoi enterrer, ben tobi tout ah. Et ça le nom de comment on a vu na état. D'abord na pesina no vembote, na miso abatunyo sur na télé, ya kulutu. Et puis pour na ko mona ve na état oyo. Na ota ko koyebisa ya ndewa ya caméra que non na yaki koluka ye l'autre fois mais kolutu azalaki te azalaki na moi déplacement zinga awa biso souci na biso eza ba mikolo boye tozalaka na bango pembeni omoni biso tozwa elenge ya kosala mosala oyo po bango bazala po bango balakisa biso nzela alors esengo na biso ezalaka tozalaka na bango ozomona tango bango baza ezozala plaisir na biso ba oyo bakoko Bilali bakangelaka biso mitema te par rapport à rôle oyo ezaki no mwana moko boye auti soki wapi azojouer lokola papa aya akota na face donc omona ezaki facile te mais ave batika biso et puis moi libre ya koluka kosala mosala na biso calmement alors tant tozalaka na bango ezalaka plaisir à trop et mais émission au télécoleka mutunya swalandaki et puis ita oyo kulutu azana ngo oyo
eza eta moko ya pasi omoni soki moto aza na maboko mibale nde aye mouvement ekendaka mwa bien simba tombola sala boye ntango loboko moko ezwi choc ezalaka vraiment mwa pasi. Alors na yango na opesa ndeko nga leader Amisi, merci beaucoup na geste batu ya modèle wana nde tozana ba vanda leke na ngo lubi bien na kotata na munoko wangu vraiment ngapela lubaki na bango ngala lubi bo sala ndenge leader Amisi asali oyo batikali lo sala sabato eza vrai eza kaka te lokola Amisi asali singa bavene bazabo etango bazabo ifo basepelaka na koliaka na biso po bango bakangela biso motema te. Alors tant ndeko Amisi asali yango eza plaisir et puis suka wana te biso bayo totikali pe na sima toyebi ke koko asepelisaka biso po terina lo baite ke asepelisa biso non asepelisaka biso koko asepelisaka biso ninga za boye ka na plate boye benge bon koko to tourner lo moko boye omona ke musale bimi omona po ezakati na ye. Alors na kopesa merci na bandeko ya libanda pe oyo koyoka ye ninga lobi kino bat bazo soutenir ye partout donc na pesi bango merci plaisir na biso ezalaka tango toza boye bo permettre biso to lia bo permettre biso to liaka po tozo sepelisa bino ozomona vraiment toyeka otala ko toyeka otala ko voilà quelques personnes bazolo ba qui est bien Koko alinga romona na matanga pena penzati parce que bien qu'il y a un problème le boko mais Richard Bato connaît les locaux comme mon anité l'enterrement à mon anité pe na veiller Koko résoudre nini non ngakutu wana nina ko répondre na pesa Koko omoni na maramo ya ba matanga loba ke fête peut-être ba pesi Koko invitation la kende fête te mais na matanga mais matanga Koko azalaka wana vraiment ngana koti vraiment na munoko na ye pona koloba ngo Koko azalaka non Koko azalaka kutu ya kobata mata ko ya pe do fine na biso pe boye malingine visibilité te ozomona mais azana ye wana Koko azalaka peut-être komona na yete na matanga ya Richard Mukoko wana ye mo mtako loba ngo bon vu que le Koko peut se déranger mais alors baba on a la question mona tout na sundet avant ko kende Koko mon nité na matanga lelo leki na yo Richard Mukoko bato kunde lelo merci au monde de lobby yom to yebisinga ba kunde lelo ah bon vous avez informé et l'autre oh là oh ya yebisinga la to yebisona bimate si on a reçu information ngwa c'est que WhatsApp ngo Facebook ngo sali ngo bien na lobby lo tiko ba publier yangwa ah ba pesa pour comme le Facebook ils ont ngala mo nyangute photo za numéro de pesa président Lombe soit masumu koto na holi ngape ba koto na kata ba na holi ngape fola comme pas président Lombe na posa na zonga pe na kota la mulongo pa ya président masumu donc la métier s'appellera combo la carte ça c'est bien ok ezali loko mo malamu alors sunia to comme na suka na likambo ekomelaki papa na biso Koko Bilali yo mo yebi déjà mambo eloba maki ben to kota pena na 4 mois mingi te. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que des cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou.
Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez numéro PSAE, na ajoza nango esengeli azala partenaire azala pembeni toujours mais lelo papa tikali moko na okomela ki biloko ndoko kei o nyoso nyoso salami ko PSAE nini conseil numéro ko PSAE yo zo mobali ko imaka mono ekina Yves yo apparemment ni ozo ngisakoko na OC les gars or que koko alobaki to avancer omoni esengaka moto akutana na eloko moko po azo expérience pas comme en expérience ozomona alors na vita moto akutanaka même na ki camaraderie normal boye to yebaka te nini okomela biso na yango nga nasengaka na bato nyonso toyebaki il faut biso bato tozala au-delà ya baproblème nyonso kokomela biso na vie omoni soki mokeli kutu ya mokili oyo akutana na makambo bongo biso ba oyo tozala mokili ozomona alors dans la vie il faut être prêt à tous les problèmes. Donc problème nyonso même dans circonstances mobo même ya matanga ekokomela yo yebaki moto akei tant que nous avons permettre tana ye ya mwana alors biso bato totikali photo zala makasi ozomona donc koko aza déjà aza mokolo biso tokuti bango na mokili bango babandi ville boso na biso rien n'empêche que to mekampe tant mususu ko baksa moi parole na parcours ya koko mais debi que koko aza déjà mir na makambo ebele pour aza déjà une expérience ya makasi na kati ya vie ngana websaka koko courage la vie continue merci puisque auto kutana nango na mokili eza déjà autant sunzamba ya bongisela ki biso merci donc to kumisa ye na circonstance onyo ce ko komela biso donc voilà merci bon est-ce que ça oh lo banayo na zolo balilo ba moko bomoni ndera osa emso na osala ngopona bafani nanga ouais oyo na auto kutana ngo camarade aye abe atikilinga limero auto benga biso na bengi kaka masolo wana na obila mutanga kombote benga biso na benga boye yango yo boni ya sala ke emission kuna basalise na bato apoto yo so sala emission ozo mala teka yo che bakali mais yo sala o sala la bango ba filme ya vana ba fani na ye quand même nkosi ngala za ba fani ngala sali émission pona ba fani na douleur na dju na ndenge la tikala ale yo ba no gazenga la télévision OK et na o ba no gazenga ke yo sali émission moi ye ba kipe mutu wana kuna ezate na yebisa ke ngabi mama do bino bo sepela ki ndega twa kakei ngala zo tigala zero do bino mutu kotinda kai ote côté wala ko kotsa ngate ngala lobi kapo ya sala ke émission jamais le yo le sala émission est-ce que ngani to zaka ba fani moko donc eloko wana na pese conseil baba ndela musute ngala o sala émission pona ba fani na nga na ndenge ba koma obenga nga ndenge da zao plein à plein numéro ya biso akina wese soki boko yoka ngo yoka so numéro moko te akine zao ezaka so 5 nyonso tikani ba o ba lobi ba o bongisa vinanga c'est bien donc bo bandela ko sute la o lo ba ko kande junga ko sigi poni esili mbo sigi za wana koko koko Isa merci Isa makambo déjà c'est komaki et puis c'est le kaki yoza mutakala yoza mutakala nakata musala obana makambo ya ba fan avant biso et puis boye bango c'est na bandi ozwa na lobby yango courage koko courage donc on est ensemble là biso tozawa Yves merci beaucoup na moi temps pesinga boso beaucoup continuer à bino oswana ko voilà merci donc toujours continuer la koko tout chiti na biso pe mais koko na mono siliki en fait ni ne siliki si o koko faut na siliki na bien
ye soko asalaka mosala na ye aza na bafani ndenge tokabwani ye akei asali émission na ye aza na bafani kasi nga mpe nde nateka nga kutu naza na bafani mpo ye moko ayebi te azalaki awa na bapiese molande outa poto aoda sikoyo nga nasali émission na degré oyo natikali yango namoni déjà ke te le mosuku tu nde eloko aolia ekomi mpasi mamaka na telemi wana azopesa nga eloko aolia ale sikoyo nasali émission bato bakomi comprendre ndeko na biso azaka kaka nano akufi te ale yoyo aoloba na nga te okambiki ye ata yo lelo osala estce ndenge nga nayeba ndenge ye ayebani ale nga nasali émission na ngai mpona baoyo ya nga nakobenga bango bafani te nakomozwa bango fami mpona bafami na nga oyo balingi nga ale yo camarade efale kote ezala ye moko aloba nga me camarade abandela yango su te merci ok voilà abandela yango su nafingi bango te mpo bango ntango ye akei bakenda basala émission bafinganga biso satuladika biso boye abikoko soko mutu afingi kozongisa te soko ozongisi eza loko matesi ye mapeka bango ta bakendeki bafingi nga me nazongisa te nga mpe nazofinga te me nazoloba likambo claire nakende tina biro ala polisi natuni bango fani na nga eza fani na yo ma komanda o te nga asali émission yo kuna olobake pour kosala émission est ce que bafani no baza yanga donc eloko wana batika nafingi bango te pardon voilà merci au fingi bango te pardon alors bandeko ba retenir nini ya mutuya par rapport ya vinayo et aussi par rapport à Nengozo vivre pour tout le bas quand même moi sur les côtés wana au sombi pe moi ma télé malamu au bon aussi pe sikawa puis aux ali to moi oyo ezali télé ok o lo baba baba bien zongi ndakuna tika toka côté là mboka za bien te ya muke ba pese na zolo ba bien ya kolia ok donc atala du ya matela atala du ya kiti yo kaka ya kolia abu ok bien naza mkolo otimba je suis dangereux et puis bobo sala te leki langa karope asali sanga umona linga kele boya ya doa 2000 Caroline autaka kinga sana ok mais soka ya teki ya linga zonga tali pe na zene mpaka ya doa 2000 paye moi kwanga. Ok, ça c'est bien. Bon, oya simbi nga mikolo oyo. Na pêche na ngola ba ye beza makayabo. Ok. Kolo nasi. Kolo nasi. Nasi oyo ko. Mbona nasi. Kolo nasi. Mama na makayabo. Ok. Ye peli susu. Siga boyo peli sabitumba wa. Non, nani. C'est ça va te zuba habiter yo za magamu susu. Ya wana zo yebiso. Tous les cas. Voilà. Alors, est-ce que na minute soso qui lelo bande ko ba bengi pour na film. Aux après que jouer même maison na état oyo. Tande na tomboli. Bon, on a lo bien. Mun ko mutu tu passé. Ukuti yangu na paralysé. Et quand tu dis pas comment tu te fais, quand tu es sasa, yo dans ça carré. Mais c'est quoi mingi na film no pourquoi ba jouer ka ba pèse plutôt j'allais dire ba pèse ko mingi ba rôle ya Kindoki. Ya ngwana ngo tuna. Ezala nini koko? Oh Kindoki. Merci. To beta Kindoki wala sa tolali na pèse mbote pas ça. OK. Donc ba mona kasho Kindoki ndenge na betela ngo. Nandele mo ba kondo ba mira esa ba kenda ba bebeto nandele ba kufila ba mogondo do ba mona ifete na zandoki mais na zandoki te ezande ko pesa conseil siko yo bande ko mona nde ba yo bande ko loka to bande ko beto ma so ba to ba monaka so kwa sali filme nete Kindoki ba monaka te to lu kwa tatawa so kwa ya ubeta mbe so yo beta ngo bien bongo bien yana bi obande ko mona bandoki yango to ba beta la ko masolo bandoki ba sala nga yo komi ko encarna ngo na lo bien tango ba mikolo ba beta masolo la Kindoki to akabana mike to so yo kate kasi to yo ke sili sikola ko mpa comédie na ko ba ko seksa ba kasi na zo landa ka moko voilà to mina suka koko lilo ba fan na oni surtout ba tala biso et puis pesa numéro déjà ya yo pour que bandeko ba benga ba soutenir. Merci. La grâce ya ye moko.
ndenge bomoni chombo limero yango oyo caméra benda yango bien oyo ali dicté yango tanga ngo yo moko tanga oyo tanga kokwa sali ni numéro ezali abomemo numéro ezali pour botika préfixe ya mboka na biso 00243 98 72 34 167 00243 98 72 34 167 bobengi bozui artiste na bino Koko Bilali même na WhatsApp azali awa mais est-ce que vous fungons la connexion moko fungons la yoka te na bina ko te tika liboko za ko tika liboko tika ko kanga ko na butele make liboko za ko fa yo mloko yo na téléphone yango biloko ba jeune boyo comme de papa papa nana no dite voande ino na musala nazana no nazali ilenge yo za ilenge soki na nuni ok kununa ya suka yangu wana bakemuni dibulu bakotisi ya sondia atane kosi voilà nuni voilà la prise au téléphone et puis pesa mboti na 2-3 personnes et puis ba fa na onye so surana bango nini oyi ko sala parce que les mitu ba otia makadam awa na nzela na bino o bande plus ko laisser ba chaise na yo et bande ko pesa mon solo ya revivre pour 2-4-5 jours aux appels à moi qu'est-ce non mon bomba mais lelo ba kitu on ezate lelo ko Bilali ko mingi liboso porte pas ndeko cabine avant di wana mais sikoyo ba fan no ba otala yo ba salelo nini pour que ozonga na ma activité nos ala merci la ba fan merci beaucoup ndeka bolobi ka soutien et rozala nazo sepela o nyoso a omona limero wana a joango soko moni ko soutenir ngai ndenge ndeko nga sondi atabi tangu tozana bo moyi tomilela bozela ka teto lali minoko zo le tali likolo ale simarango bobanda ko sangisa bobanda ko tindela ka biso ke bocha konza sokuna boso ba serke ya malunga nete ndeko nga ade azawana ndega zawana ye paki panganga na milela kalanga na zakala vandi bo ade aye Bilali doit jimela doit vite pour ngala linga nga ba Jean Copalite la beta ka penga ya mulangi ya bimiti pena 3000 habitude yo pe so kozana mo pera biso donc toi on soutenir ngai et on s'appelle nga la pesi mbote na bino tout bo du balimero moi na tamba kombo ezate boleke bele na sepeli na bino makasi bo continuer ko soutenir ngai nzamba ko chabino maboko po nyoso to sala ka liboso nzambe oyo nyonso oyo e uti ko sale mawa la lingi bino pe bo sale la ngango po na zala bien ata voiture lotinde tajip afinga kanga mingo ko yuki tele comédie anga tambula ka le makulu soko lotinde de gazip e vous savez lotinde tajip merci beaucoup na pete bino bambote nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur
Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana Kache Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Toza Sosuna Ophelina, Jésus est mon papa na Goma. Qu'on appelle ça qui initiative, Topana na Goma. Ça fait déjà une année, Tozana Ophelina, Jésus est mon papa na Goma. Toza plus ou moins na 58 enfants, Nenge Bozomona na Bilili. Et Bazobenga Biso les sous Baba Kisabana. Tozo ebate to juste na ndaku ya 5 chambres tozo ebate ba ovanda wapi ba kolala ndenge nini tala bana kutu bazo vanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na est bisika bitumbizali par rapport à la situation ya mboka, par rapport à certaines réalités aux passées na mboka nde nazo senga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana et ce qui ngai un simple individu na suis capacité à kosunga bana combien plus fort l'état nde na sengi na bato nyonso ya motema malamu bato nyonso balingi basunga ba ofele ya Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229 toujours la lisungi ya bato nyonso pour na bana o baza na Goma précisément pe ba o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona kosonga pe koboko la ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino botepe. Ciao, merci. Jésus est